bonsoir, bonjour na mutu nyonso oya kozwa occasion ya kolanda video oyo na mukolo lelo. Ngandi kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or nazo kopesa soyez le bienvenu na kati ya Bidor TV. Tamse zambala liboso okoti na chaîne ya Mama Bijou, olingi oyeba eloko nini Mama Bijou d'Or asalaka. D'abord naza ko inviter yo soko s'abonner na Bidor TV te, s'abonner na Bidor TV fina cloche wana ya notification pona otalaka eloko nyonso tu Mama Bijou d'Or akotia. Mama Bijou d'Or naza ko inviter yo mutu koti lelo na okoti lelo na kati ya chaîne nanga. Ta mususu pe otalaka na yo Mama Bijou, mais ozana ni courage ya ko s'abonner te, s'abonner na Bidor TV. Soko moni émission nanga esepelisi yo ko kende boyete tia moi j'aime moi commentaire Mama Bijou d'Or naza na besoin nango. Mama Bijou d'Or awa alambaka na laksa ba recette ko ya batu mwindu na ba recette ya ba mindele. Mama Bijou d'Or na beta masolo mingi ezalaka vendredi. Masolo nanga ezalaka kaka pona kopesa ba conseil. Ozana besoin opesa Mama Bijou d'Or lisolo ko hésiter te Bidor TV azawana na kozwa lisolo na kobeta kandingi oyo kulinga. Mama Bijou d'Or nasala ba recherche abatu soko ozala mutu tamso akima yo na mbongo ozala besoin to lukaye. Luka Bidor TV confienga to yeba neli to kosala pona to luka mutu na yo ya nyongo. Mama Bijou d'Or asala ba live yango wana s'abonner au fini cloche wana pona ce Mama Bijou d'Or c'est live au monaka yango. Naza besoin ba soutien la bino bo partager ba vidéo et puis bo s'abonner et puis donc commentaire na Mama Bijou d'Or azala ngo besoin. Naza besoin ba j'aime na bino. Mama Bijou d'Or naza émission na ngai ya ba amse ndenga na lobaka émission nezo tambola kaka ndenge naza kozwa ba demande ya batu. Oza mwasi oluka libala contacter Bidor TV asalela émission oyo ebengami émission ya ba amse ezalaka chaque dimanche. Pesa nga vidéo na yo, pesa nga photo na yo, Mama Bijou d'Or asalela yo émission parce que balobi libala baluka yango kaka. Tam sous place au vandi, ozomona na yo mobali ya vie na yo te, ozomona pe mwasi ya vie na yo te, contacter Bidor TV to mekana ko sala vidéo, ko sala na nous émission. Et puis, on tente chance. Libala balukaka parce que m'appelle Ezaya yo émission Ezaya Mama Bijou. Mama Bijou d'Or na sala émission na ya promotion ya basta, ozana yo star, ozana besoin Mama Bijou d'Or sala yo promotion ya eloko moko. Contactez Bidor TV, ozala jamais dessus. Pesa Mama Bijou d'Or ba œuvre na yo vidéo na yo sala moi interview yebisa batu ba projet na yo eloko nini oyo lingi eloko nini yo zo souhaiter pona batu basalela yo mais ka chance na Bidor TV tam suna kati ya Bidor TV okozwa ba producteur okozwa pe ba manager. Mama Bijou d'Or alobi ande makambu donc wana ezalaka chaque samedi. Mama Bijou d'Or ata ba information zo lekana Congo. Mama Bijou d'Or sala makambu ebele. Mama Bijou d'Or sala ba publicité. Vous avez besoin de publicité dans les canaux Bidor TV, pourquoi pas contacter Mama Bijou d'Or na tosololi na banda kotia ba publicité na katia émission nanga na katia biloko Mama Bijou d'Or a banda kosala na lobi na bino presque nyonso tout. Donc Mama Bijou d'Or a besoin ba soutien na bino bo soutenir musala nanga pona ekende liboso. Mama Bijou d'Or so za besoin peut sala émission na yo ko hésiter te contacter Bidor TV to sala émission. Donc, ezala ya musika, atana par téléphone, naza prête. Ezala pe en face à face boye, Mama Bijou d'Or azali wana pona bino. Donc, na linga bino mingi, surtout na bato bapesanga confiance, o basabona na Bidor TV, bo continuer, kozala toujours wana pona ko soutenir musala ya Mama Bijou ekende, liboso ka Mama Bijou d'Or ndinga lobaka. Mama Bijou d'Or na lobi musala nde eleka, malobana ebele, siko nazo lakisa bino. Eloko nini on a préparé pour na bino na mukolo ya lelo mbote na ba mosi nyonso tu esika bozali mbote na ba bone na nga Mama Bijou d'Or na linga bino mingi mbote na ba makopini na ngai na moni Mama Jolie na Belgique na moni Mama Maggie na Belgique na moni Bijou la Blanche na Congo na moni ma petite sœur Sandra Lina na Hollande na moni donc mutu nyonso tu bana tu ya Bidor TV bo soutenir Mama Bijou d'Or abi boza toujours na motema na ye sans oublier groupe na moko ya WhatsApp les amis de Bidor TV. Donc bozala ana toujours branché pour na kotala biloko nini Mama Bijou d'Or asalaka eloko lelo na bombeli bino ya mkola lelo pona la kisa bino yango.
Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutunyo so ya kolanda émission nanga na mukula lelo ngande kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or kande na lobaka. Mama Bijou d'Or azawana pona kobeta masolo o ezopesa ba 1+ na ba vie abatu. Mama Bijou d'Or nazana bezo bopesa nga toujours masolo na bino parce que awa masolo nazobeta batu bazobenga nga bazolo ba Mama Bijou ozopesa vraiment conseil. Lisolo nazobeta lelo euti na mboka ya Autriche. Ndeko nanga ya mwasi avandi la Autriche alobi Mama Bijou la landa masolo na yo façon betela masolo na o vraiment na sepelaka mais kana niko beta lisolo moko ekomela kinga moko beta lisolo na parce que lisolo oyo depuis salami donc 4 ans yango yo naza vraiment mal vie naza mal vie na likambo oyo na yebi mutuna makolote mais kana niko beta lisolo oyo ndeko nanga mwasi apesinga lisolo alobi nanga Mama Bijou ngai nazali biso tozali bana tobotami mingi tozali côté ya tokende côté ya bo mama na biso ba mama na biso babotami 4 bazalaki 2 filles 2 garçons na libumu ya ba mama na biso mama na ngai azalaki vraiment na bozuité mama kulutu na biso pe azalaki vraiment na bozuité donc parmi banoko na ngami bale noko na biso moko azalaki na mbongo ebele noko na biso wana bandaki kopona te noko na biso wana bandaki kosalisa biso nyonso tu malamu abatangisaki biso atangisaki biso ba classe malamu noko na biso tanga amoni ki abandi kokola noko na biso atindi bala na ye nyonso tu na poto atindi azwi na libumu ya mama na biso azwi bana mibale azwi na libumu ya mama kulutu na biso azwi bana mibale libumu ya noko wana mususu azwi bana mibale noko na biso atinda biso na poto noko na biso akolisa biso bien noko na biso vraiment agata biso donc ye penza mutu azalaki likonzi ya famille na biso mobimba kosala ke biso pe toye poto nga na yaki poto nazalaki na leki na nga ya mobali tovandi na mboka moko bakousin na biso misusu pe bavandi na bamboka na bango tozali vraiment ebele tozali na France tozali na Londres tozali na Irlande et puis tozali na Belgique na biso tozali na Autriche vraiment kosala ke panzana tovanda tozala rapi na contact ya malamu na bandeko mususu parce que tour oyo soki toye de omona noko na biso soki ayebali ta mususu na bato ya Autriche bayambi biso tour soki baye ta mususu bakei na Belgique bakei na France et puis tozali na Irlande tozali pe na Londres biso ba oyo tovanda ngana leki na ya mobali tozana Autriche kosala ke tovandi toyaki biso na leki na ya mobali avion moko tosali ba 2 ans 3 ans noko na biso abandaki kobela parce que noko na biso ya mobali azalaki na diabète kosala ke noko na biso ya mobali akufi noko na biso ya mobali azali kondi noko na biso ya mobali ye mutu abokola biso noko na biso ya mobali azali nyonso mpona biso parce que noko wana abokola biso malamu na partage te esali ke noko wana akufi tellement noko yango azalaki na babien biso babien na biso oyo tobénéficiaki nango ezalaki kaka ndenge abokolaki biso malamu epuis na ndenge atindaki biso na bapoto bana na ye batikalaki na bozwi ya mama papa na bango nyonso tu papa na bango azalaki na ba hotel papa na bango azalaki na ndako moko na Belgique papa na bango vraiment azalaki na mbongo kosala ke noko na biso akufi mwana na ye ya liboso oyo agiraka ndako ya papa na bango na Belgique bana na ye ebele bavandi na Belgique osala ke ifale bakende Congo mpona kokunda papa na bango bakende matanga ya papa na bango parce que mama na bango asi akufa ngape na lobi par ndenge vraiment noko wana abokola biso vraiment très bien noko wana aza papa noko wana aza mama nga vraiment ifana sala makasi ngape na kende Congo nasalaki matanga na ndako na ngai leki na ngai mobali na 2 ans oyo tovandi azalaki kaka nanu ta mususu na vie moko ya ndenge wana azalaki vraiment stable te nga mutu nazalaki nakomaki mwa stable na ndako na nga bapesaki nga na Autriche nazalaki na nga bien navandaki na nga kosala ke matanga ezalaki na ndako na ngai ngande mutu nayebanaki ngande mutu nazalaki mwasi nayaki boye nalukaki bagroupe na nga nakotaki parci parla kaka ndenge ekoma leki na nga mobali azalaki na ye vraiment na eloko te tovandi esali ke ngai fona kende Congo liste ya matanga ebandaki kotiama na kati ya ndako na ngai banda na ya 2 ans wana so nakei matanga na memaka enveloppe na ngai naza na bagroupe na nga mpe nakendeke
Batu mingi bayaki wana na kati ya matanga bazalaki vraiment bato balandaki ngai ye azalaki na bato ngo bazalaki un peu limité. Liste ya matanga epesamaki batu bapesi matanga ndenge ezalaka o motema na ye etouché apesi 20 o motema na ye etouché apesi 50 oyo boye na ozalaki na mbongo nanga parce que naza mwasi mo naza pe commerçante na Kongo ngai pe na kangaki maboko te naza na mwa biloko nanga naza na babien na ngai na mbongo na ngai. Esali ke tango noko akufi nazalaki mevidi te naza na mbongo na nga. Esali ke nafuta ticket akende Kongo. Nazwi na enveloppe oyo batu wana babandaki koya kotikelanga parce que ezali mbongo ya matanga ezali mbongo bayaki nango kotia ya matanga il faut kende na matanga tellement noko na biso azalaki na bana ngo pe bazalaki na bango bien parce que papa la bango orientaki bana na ye bien bana na ye batangaki vraiment ba classe baza ba licencié baza ba docteur baza bana na ye vraiment bazali batu minene papa la bango orientaki bango vraiment kitoko et ça dit que nga vraiment ezalaki nango kaka présence na sens que nasomba billet pona na kende natala ndenge nini bakokunda noko na biso oyo azalaki nyonso pona biso na komi wana nazwi na mbongo nyonso to batiaki cotisation ya matanga ya noko nasombi billet na mbongo na nga moko nazwi mbongo wana tiango na poche comme argent de poche na ngai leki na nga mobali azwa komona nga naza kokende atikali kopesa ngai ata 1 euro te mama bijou nzambe oyo nasambelaka azali témoin ndenge naza kopesa yo lisolo oyo soki naza kokosa nzambe na butu nalamuka te atikali même pas kofungola portefeuille na ye ou bien valise na ye ou bien garde-robe na ye mpona kolobaki ndeko na ngai ya mwasi ozokende kokunda noko wana asalela biso nyonso zwa ata mwa 50 euro oyo zwa ata mwa 100 euro oyo ata mwa 10 euro oyo contribution na ngai kende okunda noko mwana wana leki na ngai ya mobali apesa ngai eloko te esali ke nasombi na ngai bien wana kei Kongo tangu na komi Kongo mutu azalaki na mbongo ezalaki noko mwasi na ye azalaki ya kokufa bana na ye ya mibali basi bayaki liboso na ngai bana na ye mibali bazwi le devant ya makambo nyonso to ya matanga ya papa na bango bana na ye mibali babanda ye kosala na ye sikoyo nakomi nakuti epai ya mama na biso parce que mama na biso nde azalaki yaya na bango nyonso parce que mama na biso azalaki leki azalaki deuxième oyo alandi azalaki mama kulutu na biso mais mama kulutu na biso azalaki pe azalaki na esika te abandaki kovanda mingi epai na biso mama kulutu na biso abandaki kofutela azalaki na ndako ya munene te mama na biso ye mutu azalaki deuxième de la famille na bango azalaki na mwa ndako na ye ya munene matanga esalamaki epai ya mama na biso nakomi boye nakuti mama kulutu azalaki wana noko wana mususu pe azalaki wana nakuti bakuzini na bango banani famille mobimba famille ebele ba mama ebele bazalaki na kati ya ndako na biso donc matanga esalamaki neti deux places moko ebandaki kozala na résidence ya noko na biso moko ebandaki kozala epai ya mama na biso parce que yende mutu donc yende mutu à part noko wana babandaki kokonte na mama na biso parce que yaya na bango azalaki na esika ya kolela ndeko na ye ya mobali te donc bato bazosala bato mingi bazolala epai ya mama na biso apres bakendeke matanga kuna parce que babandaki kokima mingi bandeko ya mama wana bazalaki wana donc matangi bandeki kosala bino mo mama bijou yebika ndenge makambo ya famille ezalaka mutu bandeki kosangisa biso ezalaki noko wana bana na ye buyi bazalaka bana malamu bakuze malamu mais bazangi pe mabe na bango te donc matangi esalamaki neti deka kote ya bamama na biso na kote ya bana wana nga pata na kitaki na ndako ya mama na biso na ye nakuti bamama ebele bazalaki na kati ya lopango na biso na bandi nanu kosombela bango ba uniforme parce que nakuti déjà bana wana ya noko na biso basombaki pe ba uniforme babombeli pe nga po bayebaki nga na koya babombeli nga me babombeli batu mususu te babombeli pe batata mwasi na bango te donc ezalaki mwa désordre mukie donc ngai siko pona ko couvrir kaka mwa truana pona ambiance ya matanga ebe bate parce que noko oya kufi photo to pesa ye vraiment le kumu to lela ye malamu ba problème ezala te na sombili batu mususu oyo batikalaki uniforme na bandi uniforme tango naza kosomba uniforme na sombi uniforme na bambongo oyo nga nazwaki ya contribution ya poto parce que ezalaki mbongo ya matanga na bandi nasaleli bango basha
na bandi kolesa batu ya matanga kaka la mbongo wana parce que ngai na profitaki na sombi biye nanga nazala na makambu nanga na Congo nazala na ba biloko la ngai na bibo lokola kei matanga congé na zwakate na mboka na vandi lokola na kei boy na profiter soki to leli noko na continuer ko sala moi makambu na ngai mususu mike parce que noko asi ya kei ya esili ngai na profiter na ticket nanga na sala moi makambu. Et ça dit que na komi kolesa batu ya matanga na bambongo oyo kala nazwaki na poto bambongo langa pe koti parce que na koyi koloba te ke wi mbongo ya matanga wana ezaki mbongo ya matanga esili na yeba kutu monta yango te na konta kutu te bapesaka ngai yango na kangi yango na enveloppe na koti se na kati ya sac nazalaki na mbongo na ngai na yebi ke na kei na kobeta mwa babruki na ngai na kosala mwa misala na ngai na mbongo la ngai moko. Oh mbongo ya matanga na saleli yango kande na lobi mbongo wana esali kaka makambu ya matanga esombi ba uniforme ya batu balataki etongeli ba mama wana ya ba mikolo bilamba wana ya ba uniforme esombi biloko batu babandi kolia bandana yaki kaka mbongo wana mbongo ngo pezalaki ya ebelete mbongo wana na nzimite elekaki 1000 euros ezalaki mbongo moko ezalaki nase ya 1000 euros bien nanga oyo ezalaki oyoki lelo sangwa matanga loboke yo osombi bien nanga nasombaki yango cher nasombaki bien nanga ba 1200 et quelques euros o nasombaki billet mama bijunga na yebi na ba famille mingi ezalaka soki bozala matanga mo bozali ebele na poto moko alingi akende mingi ezalaka so bozali 4 bo zumbongo abiye wana bokaboli yango na 4 moko akei pona ko représenter baninga et pas na biso tozali mibale ndeko na ngai ya mobali amonaki wana te akontaki yango te nga na bimisi mbongo ya biye ngai moko na lobi lokola noko wana azali cher pona ngai nakende natala ndenge nini noko na ngai akokundama après na continuer makambu mususu oyo na kokende oyo na ko profiter ko sala na Congo mingi peza la rabongo kende ki matanga osilisi matanga okoki ko profiter osali mwa eloko soko za osomba ba biloko ya koteka okoki pe ko somba ba biloko na omemi yango oye nango awa na poto pona ko équilibrer billet na yo ebeba te ngape nazaki na idée na lobi lokola nazokende ko tala ndenge ni bakokunda noko pona na yebaki ke bana wana ba osenga ngai mbongo te parce que bazana yango natala na participer ndeni ba kunda noko na biso parce que za cher mingi pona ngai après na profiter na sala makambu mususu na simbanzela na zonga na mboka na nga na vandaka donc et sala makipeka ka bongo na sokipeka na bato ba bande ko vanda epai na biso donc na lesi bango na sombaki bilamba ba mama ya ba bikolo na tongeli bango ba transport na bango ndeko to bandai ko kende kuna na ba matanga et puis ndenge ba zoki bembe batiaki noko na biso na salle nyoso tout wana na bandai ko sala et comme ki ke 8 jours mususu kutu tokendaki donc tokendeki voiture ekufi na ba mama kulutu na biso na louer voiture na mande ko sala vraiment nyonso tout na mande ko compter te ke le kola mbongo ya matanga esili na suka wana non nazoki na mbongo nanga na koti si parce que naza mwana mwasi moko be na souffra kate dana yebi ndenge ya koluka naza na ba bien na ngai mama bijou donc ndeko na ngai ya mobali amonaki wana te amona nga lokola mutu pamba lokola eloko te 1000 wana soki 1000 euros wana yango nde mutu ko bongisa vie nanga 1000 euros e pa nanga ezambongo te mama bijou na lukaka vi na ngai depuis na Afrique naza na mwa ba bien nanga ndeko na ngai ya mobali amona ki wana te mama bijou likambo siko na lingi na yebisa yo matanga esili na sali pe makambo ifale na sala donc kaka parti kaka ya kuna déjà ndeko na ngai mobali bandi kubenga ko ilobake mwana mosi wana akeyi asali nini kuna azo pesa bino nini boye azoki ba million azoki mbongo matanga ba pesa ki ba enveloppe ba sala ki boye mama bijou ndeko na ngai mobali bandinga kaka na Congo e bandi déjà ko yinda kaka na Congo bandi ko benga ba cousin na biso pona ko yebisa o bomoni yendenga ke kuna azoki mbongo matanga ebele il faut tike la mama il faut sala boye ndeko na nga bandi ko tianga singa na kingo na bandi ko expliquer batunga mbongo na yaki nango tangu na yaki ba uniforme na sombela kibino zaki mbongo ba contribuer ki na poto ba nini ezalaki mbongo ba contribuer ki na poto ezalaki euta ki na poche na eteza ba mbongo ya batu
ndenge biso peto ndenge nga pe na kendeke ba matanga ya batu ndenge ezalaka kaka naza na ba groupe wana bayaki basungaki nga yango wana mbongo wana nasombelaki bino ba uniforme yango wana yaki nasalaki ba provision na ba mbongo nanga kute bandi kokota nazo kokipe wana te parce que lokola nga mtu yaki nakoki kolinga te ke eloko moko ezanga nalobaki lokola mbongo ya contribution esili nde makambo nyonso to esili non nga na visa ki ya wana te namonaki ke eye ede esunga mpo na séjour eleka malamu parce que nakei oyo babengaka ke ezali mission de service ya konti ya matanga nasilisa makambo ya matanga na continue bafere nanga na kosala na mbongo ya matanga te parce que ezalaki mbongo moko ekoki kosombela mutu eloko te parce que mbongo nanga ya billet elekaki kutu mbongo oyo bakontribuaki wana ndeko nanga mobala bandi kobota makambo a partir ya Congo na matina avion blandinga lisusu awa donc abengi nga bandi kofinga nga yo tiki mama nzala otiki okeneki na mbongo boye donc menace bandi mama bijou ndenge nazoloba boye donc banda noko na biso akufa donc toyokanaka te mbongo ya matanga epanza famille bana na ye kuna bazali calme bana na ye bazali sage biloko ya papa na bango baza ko gérer yango bango moko biloko ya papa na bango yango wana donc bana wana bazomona biso bazoba biso kaka mibale donc mbongo ya malonga te eloko lokola soki 1000 euros soki 900 parce que ezalaki na se ya 1000 euros mama bijou balelo bambula na bambula depuis noko na biso akufa toyokalaka lisusu te na ndeko na ngai ya mobali epuis olia asuka boye te tina lelo so batuni ndenge nini ndeko na yo alobaka na bango ke ngai na ye tobebana parce que napesaka ye mbongo mpona akende kokunda noko ndeko na ngai ya mwasi alia yango mama bijou mekana nbeta lisolo oyo parce que eza lisolo ya mawa réputation na ngande mutu ezalaka en jeu batu oyo bayebinga te bato balingaka kaka koloba bakoloba n'importe quoi baokanisaki makambo yango ya solo mais soki mutu aza mutu ya mayele akanisi ke nasombaki déjà billet mbongo ya ba contribution ya matanga na boyi yango te parce que edaki esombaki ba uniforme esalaki misala na yango mais mbongo ya matanga jamais ekoki kosombela ba contribution totiaka jamais kokosombela mutu billet nga nasombaki billet na nga moko soki pe nazwaki nembe nalobaki oui mbongo wana ndenge baye nango ya contribution nazwi yango nasombeli yango billet bambongo nanga na kei nango kuna na Congo na kena sali nango sombeli yango ba uniforme bani tokoki pe koloba bongo mais mbongo matanga jamais esalaki ke sombi billet esombi ba maputa esali boye ezongisi boye esalaki wana te mama bijou ndeko nanga mobala alingaka donc alingi kotika ngai te abebisa réputation na ngai partout cousin na biso azali na Irlande bana ya noko na biso moko auti kobenga ye mikolo abimama atuni ye kaka ndenge nini ndeko na yo ya mwasi nalingaka ye lisusu te mbongo azwa ya matanga ngai kutu napesa ye mbongo ebele akende kokunda noko azoyebisa bana ya noko wana chance bana ya noko wana bayebi ye na lokuta na ye napesaka ye mbongo akende kokunda noko alia yango boye nalingaka ye te azo continue tina lelo kobebisa réputation na ngai mama bijou betana lisolo oyo omekana nkotalisa batu mususu ndenge balingaka kobebisa ba réputation ya bandeko na bango donc soki akozwa occasion ya koyoka video oyo ameka kotika ngai ameka kotika nga parce que tango akoyoka ki tozalaka de tozana Autriche ke noko na biso akufa tokabwana ka pona mbongo ya matanga akoyeba ke ezali ye akoyeba ameka kotika ngai tika kobebisa réputation na ngai parce que réputation mutu basombaka yango te soki alobiki akolobisa ngai te eza ye parce que yaza fungola ya lola te ndenge alobisa nga te bena continuera ko vivre donc soki ndaku na nga elambela ya ta fufu alia te aloba soki na vie na nga na contribuer ata mukie na vie na ete aloba nanzimi te mwana mobali wana ndeko na nga alambela nga na lia nanzimi te ndeko na nga ya mobali wana akota ta mususu na ndaku na nga na kazie na ndenge ezala oyeta mususu na mwa chasse biloko kolia nanzimi te ndeko na nga ya mobali wana asombela ta mwana na nga ata soki nini parce que ngai nde naza déjà na bana
na nzimite a contribuer à rien na vie nga me nga ndenge sika azali ayebi o nga na sale la ye parce que conscience na biso to kokina biso ko kosa et non conscience to kosa ngo to ko kosa na o batu be conscience na o kosa ngo te na ndenge azali ona ndenge nga pe nazali conscience ndenge azali calme parce que na yebi ki ati apesa ka ngai mbongo te na kunda noko mama Bijou beta lisolo oyo boyoki bino moko lisolo mbongo ya matanga epanza famille mbongo ya matanga epanza famille mbongo ya matanga o ba contribuaka mutu aya pesi 20 mutu aya pesi 10 mutu aya pesi 20 mbongo wana ya matanga ekoki jamais kopanza famille mutu jamais akoki kokende kokunda ndeko na ye ou bien mutu na ye na bambongo auto contribuaka mutu d'abord azu déjà risque na ya sombi déjà bien na ya matina avion boyoka lisolo ya pasi ndeko na biso ya mwasi na mboka ya Autriche abi mama Bijou mekana opesa conseil na batu o balinga ko salir bandeko na bango na batu o balinga ko salir ba réputation ya batu na likambu moko boye oyebi yo moko ki oza kokosa mekana kopesa conseil ngala beti lisolo na ngai boyoki na ebite eloko nini na koki koloba eloka liboso ka na kobanda koloba na ndeko na ngai ya mwasi wavandi na Autriche yo moko lobi ke conscience ba kosaka yango te conscience na yo ezalaka calme parce que oyebi ke osomba bien na yo yo moko oyebi ke bambongo na yo oya yo moko ekota na makambu ya matanga ya noko na bino o regretaka yango te parce que oyo noko wana asalela bino ya minene koleka bambongo na yo oyo yo obebisa yango olobi ke donc o contribuer na vie ya ndeko na yo ya mobali ye a contribuer te nzamba za nzambe ya juste ata lelo abebisi réputation na yo ekokangama yo na nzoto te mama na ngai zala yo olobi ke batu bayebi ye na lokuta na ye zala na maîtrise zala yo conscience na ye moko ekosala un jour conseil nga mama Bijou don na kopesa yo donc zala na yo zala forte ezala languka bongo okoki kobota bana na ndeko moko boye alingi na ye yo te okosala ni parce que soki alingaki yo akokaki kobomba yo ata soki osalaki parce que balobi esika bolingo ezali ata mabe ezali okofinika yango parce que olinga ndeko na yo ata ndeko na yo omoni penza ke wi azobomba mutu okobomba yango parce que olinga ndeko na yo d'abord asali elakisi ke bolingo ezali te parce que soki bolingo ezalaki akokaki koloba na yo makambu oyo aza koloba te soki pe osalaki mabe akokaki kobimisa yo te akokaki kobomba yo parce que azotala ndeko na ngai ya mobali tangu bana ya noko na biso bakoyoka tangu bato ya mokili bakoyoka bako traiter ndeko na nga ndenge nini bako traiter sœur na nga ndenge nini lokola na lingaka sœur na nga ezala sœur na nga aliaki mbongo na koloba eloko te mais yo lobi pe oliaki na yo mbongo te mais aza koloba tala motema ya mutu zala forte zala yo mabe oye aza kosala yo ekozongela ye un jour akokanisa ata na eloko moko kaka oyo salela ye oyebisi ngobi mama Bijou salela ye oyebisi ngobi mama Bijou na salela ye babiloko ebele na mokili me ya zongisela nga yango te un jour akolala akokanisa réputation oyo azobebisa ya yo nkadingi mungana lobaka baloba yo na mabe me ekutamela yo te ata lobi na ye tu t'en fous aloba na ye a continuer na ye koloba un jour a kolemba olobi pas même 2 mois soki 3 mois a uti kobenga cousin na bino na Irlande bana enoko wana alobi n'importe quoi que yo na ye boloba la raté parce que ye sœur na ngai to loba na sœur na ngai parce que sœur na ngai liambonga matanga oyo nga na pesa yake ndikukunda noko azokosa na ye bango azokosa conscience na ye te ndenge za wana azoyebaki aza kokosa conseil ya liboso nga na kopesa na ngai yo mama na ngai ozotala nga na Autriche zala forte ata ndenge aza kokosa
et aboutir na eloko te parce que vérité ezalaka kaka vérité, lokuta ezalaka kaka lokuta. Tobanga na biso kaka nzambe, sans nzambe tobanga mutu te parce que na mokili balobaka na bango kaka kokozala na o mosantu mais soki balobi babambela yo ber bakobamba na bango. Donc sikoyo moya kokima ngo ezali te, tika mutu aloba oye aza kokanisa pona yo, mais yo moko soko oyebi ke osala na yo te, oyebi ke mbongo na yo ekota na matanga wana, mbongo na yo bima pona kokunda noko na bino magre osomba drate osomba fleur amunene omema pona ndenge noko na bino azalaki nango vis-à-vis na yo, osomba tike na yo pona kokende kotala esika nini bakokunda noko na bino pona kopesa noko na bino honneur ke osalaka boye pona ngai ye yo na ye kotala ne fiske ndenge nini bakolela yo. Zala na yo calme mama, oyo nyonso tu ye aza koloba vanda lekisa yango olobi eza ekomi soki combien de mbula ekokende 10 ans te ekosilaka un jour, et puis ye moko un jour ndenge aza koloba mukomso koloba lobi oh muto nazoloba kasi ser nangati tika na ye a continue ko bebisa réputation na yo, mutu nyonso to akobenga ye ezala États-Unis ezala wapi, mutu nyonso to abenga rapport tout na yo olobi ke ndeko na wana ya mobali a répondra kaka mabe makambo nyonso to alobaka na batu ngo bazongiselaka na bango yo, tika ye asala na ye a continue na ye ko bebisa réputation na yo ekosala nango eloko te parce que ezali makambo ya lokuta. Ngai moko na yebi billet à poto. Oui, na yebi ke billet à poto Congo ezala facile te, ezali cher. Avant osomba yango il faut zala na mbongo. Osali ba effort ebele na ndenge na yo okei Congo okundi noko na yo na ndenge na yo ata ye abebisi réputation na yo epai ya batu esala nango eloko te. Bien lokola olobi nango lobi ke yo na bana ya noko na yo bozali na relation ya malamu, et puis bana ya noko na yo bayebi ke azalaka na ye mutu alokuta eloko eza important yango na tazo bebisa yango na bato ya mokili nde bato ya mokili balingaka kaka esika nini batu mibale bandeko mibale ndeko moko azobebisa réputation moninga bango bazozwa yango na valeur bango bazozwa yango soki ndenge ba continuer na bango eza nango vie parce que ezali ye mutu azoloba ezali selon ye mutu azoloba parce que soki bolingo ezalaki akokai kosala makambo azosala te, continuer vie na yo continue chemin na yo, un jour ndeko na wa mobali akozonga mutu. Nazo pesa susu ka conseil na bandeko ya mibali ou bien bandeko o bazalaka boye ndeko na o ya ndeko na yo to tana mwasi na mobali ndeko na yo moko soki boza na problème ou boza na problème na ye ozo beta masolo na ye tam susu na ndenge ya mabe na ebite soki sala abino ndenge nini soki bosantaka nini na air wana parce que nga na yebi ke soki tozoyoka na te yo vandi na kwena nga na vandi na kwena nga mais nakoki jamais esika moko tamsu na kuti bazofinga yo nga na kota na osala ngo te parce que ozandi konanga na mutu abengi ngai na lobaka ki oui mikolo tozosola te ou bien oza malamu na katika bongo pona na yebi ke ozande konanga mais bino batu obozalaka ozana problème na ndeko na yo téléphone moko ebengi yo ezala cousin ezala pe membre moko ya famille tamso ya libumu moko oui tokoki ko comprendre même neti cousin donc moi na soki ya nani soki bato ya quartier mutu moko soka benga tunyo ndeko na pourquoi okoloba mabe ya ndeko na pona nini pona nini okoloba mabe ya ndeko na pourquoi okoloba na mutu wana ke ngana ndeko na ngai toyokanaka lisusu te pona ndeko mutu wana asala nango nini tam susu bino bokanisaka soki mutu abengi yo pona atuna yo tam susu ndeko na ya yebi ke tam susu boyokanaka te mais azozela ayoka oyo koloba na ye mais soki abengi atuni yo ndenge nini intel ndenge nini ndeko na yo soko ozali mutu ozali sage oko répondre oui aza malamu ya mikolo ebele tobengana te numéro na ye te numéro na ye achangea na yebi nanga numéro na ye te ye moko mutu abengi ako comprendre alobi ta mosusu conflit na bango ezo continuer kaka mais aboyi na ye koloba parce que naza obligé te fona yebisa yo mutu obengi ngani tolobanaka te pona boye ou bien nalobisaka ye kaka te c'est tout na oyebisa ye badetail po asala nango nini. Bino bandeko ya mibali ou bien bandeko ya basi bobebisa ba réputation bandeko na bino botika. Botika parce que quelque part azan ndeko na yo.
soki bozoyo kana te mutu ya mutu avanda na kwe na yo kobebisa réputation ndeko na yo pona ozwa nini tala nani siko na ka oyo ndeko na yo ya mwasi alobi ke nzambe alola te nzambe na bino nde témoin mutu aza témoin ezaka nzambe na bino otikala kopesa ye mbongo te po akende kokunda noko na yo mais pourquoi obengaka batu pona koyebisa bango ke ngana kingani tobebana pona napesaka ye mbongo akende kokunda noko no alia yango pourquoi kosaka makambo boye d'abord ozokosa kokosa ezali lisumu de ozobebisa réputation ya ndeko na yo pona ozwa eloko te parce que bato wana oyo obebisa réputation ya ndeko na yo bayokaka na bango basekaka yo okozwa eloko te bakopesa yo mbongo likolo nango te bakomona yo nde zoba abitala o azoloba na ndeko na ye o azoloba na ser na ye monteke ezalaka basekaka yo oyebaka te ke place nyonso ozotambola kozobebisa réputation ya ser na yo baza koseka yo mpo na nga deja soki nasi naza na to mosusu nayoki ke leki na yaya bazoyokana te nabina benga ta mosusu moko na bango ntango deja na kobenga ube leki ube yaya ndenge nini yaya na yo toyokanaka na ye te asalanga boye mbala moko ntango tokokata telefone na obeyebisa bitala zoba oyo yanga nini na kati wana yanga nini parce que soki bolingo ezali ata boza na problème okobomba ndeko na yo parce que azali ndeko na yo ozokosela ye makambo pona ozwa nini parce que basi bakundala bango pe noko na yo batu basala makambo nyonso tu bana noko na yo obimisa na yo pe mbongo te lek nani ndeko na yo mwasi alobi ye pe ntango akoma kuna baderange na bango pe ye te ke osomba cercueil osomba boye non kaka oyo dépense oyo azalaki nango na mutu oyo asalaki yango ala pe esukaki sikoyo ya bino mibale botikala kobomana pourquoi parce que bayebisaka yo te ke balobi ke oui lokola batindaka yo na poto na noko na biso soki otindi parti na yo te donc ndenge ezali wana okozwa héritage te ube okosala basenga yo mbongo te bakipa yo te bamona yo kutu te batuna yo kutu te soki yo kotia combien bakipa yo te me otikala kipeleke se pona nini pona nini likambo ese ewumela me yo lingaka kaka bayebaki yo mutu opesaka ndeko na oyo ya mwasi mbongo akende Kongo pona ozwa nini ata ape soki yo mutu opesaka ye pona esalama ni parce que mwi nayebi ke ezala bafamille mosusu ekoki mpe koarrive ndeko na oyo mwasi azokende Kongo yo osata mosusu na bapeshe mosata mosusu na bafere oyo makambo mosusu ya kosala oyo eleki niveau moyo ovoyage eza te kokobimisa mpenza mbongo bi wi zwa mbongo oyo okende bongo sikoso ezalaki na kana yo olinga kosala nini soki ezalaki na kana oyo ke yo mutu osombelaka ndeko na mwasi biye mbele nasi ndeko na mwasi atambola lisusu na mabele te bakoma otambola likolo mpona okima bato ndeko na ngai ya mobali parce que oza ndeko ya mobali osololaka mabe jusqu'à maintenant ndeko na wa mwasi alobi tina lelo oyokaka te na kobebisa réputation na ye batu nyonso tu babengaka yo olobaka kaka même chose tolobana na ye te parce que aliaka mbongo oyo ifalaki ne kokunda noko aliaka mbongo oyo nga napesaka ye alobi nayebisa yo otika nayebisa yo vraiment na mawa nzambe tika parce que ayokaka trop ayokaka mingi alobi vraiment tika soki okoyoka video oyo luka kimia na ndenge na yo soki okalkilaka ye te ye pa kalkilaka yo te mais akoki koloba jamais mabe na yo parce que quelque part ozali mwana ya mama na bango akoki jamais koloba mabe na yo epai ya batu yo pe zala bongo te zala bongo soki stanga bovanda boye 20 ans bovanda na bino 20 ans mais mutu ya mutu azala na maîtrise pourquoi kokoselaka ye makambo ya minene boye okosela ye makambo ya minene boye mpona nini alobi na ngai nayebisa yo vraiment otika donc kobebisa réputation na ye parce que réputation basombaka yango te aza mokolo ayebi oyo ye aza kosala aza pe mwana mwasi moko akangala maboko te aza mwana mwasi moko boye alukaka mbongo na ye aza mwana mwasi moko batikala jamais kosouffrir aza mwana mwasi moko boye soki azangi 50 donc akoki kozanga soki azangi 100 akoki kozanga 50 te aza mwana mwasi moko adebuyaka pas mal donc bambongo neti akokende Congo ya kosomba billet azalaka nango azangi yango te donc mbongo wana ya matanga yango ndi mutu sombela ye billet te mbongo wana ya matanga eyaki mpona kocontribue
ta mosusu oyo azalaki nango ya ebele atikaki yango na konti na ye akendeki na ye Congo na mbongo na ye akonte ke wi mbongo oyo nazwi ya matanga esungi nasombi biye nanga na mbongo nanga akei Congo abi tika kobebisa réputation na ye parce que azali mwana mwasi moko boye ayebi kopesa mutu respect apesaka yo respect ngo ezala réciproque ndengo bebisaka réputation na ye na ba oyo bayebi ye basekaka yo tika na yo ça sert à rien. Mama Bijou donc la pesi na kaka conseil ndeko na yo aza ndeko na yo quel que soit problème soki leki ata na ba niveau nini zala na ba limite. Et puis oh lisu ezali ya lokuta lobi bambula na bambula ozo continuer ka na même chose tika ko abondelo vraiment na mabanza mabitika ko bebisela ye réputation aza na bana na ye. Bana na ye bayoka kaka ke oui tonton na bango afinga ye mama na bango quelque part tonton na bango alobi boye oya minene uti ko ya na Irlande babengi ye bayebisi ke azo continuer kaka azo lobake oliaka mbongo apesaka yo mbongo ke ndikokunda noko tika ko likambo surtout bapekisaka ngai vraiment na pekisi na yebi na ngai yote mais naza kopeki nazwi vraiment charge wana epai ya ndeko na yo ya mwasi mpona kosenga yo pardon tika ndeko na yo ya mwasi tika kobebisa réputation na ye parce que aza na bana na ye alingi respect na ye oyo bato mosusu bapesaka ye oyo bayebi ye te yo mpe leki na ye ata okopesa ye yango te mais tika kobebisa lokumu na ye parce que azali mwasi moko ya valeur ye moko amipesaka respect. Mama Bijou don apesika conseil na komisi makama loba ndeko na ngai ya mwasi alobaki na loba ndeko na ngai ya mobali soko yoki video oyo mekaka akosala ndenge ndeko na ya mwasi alobi tika kobebisa réputation na ye. Na mutu nyonso tu po okuta na video oyo soki babebisa réputation na yo na likambo moko boye osala te kobanga na yo te parce que tobanga na biso ka nzambe mokili balobaka na bango kaka mokili bakumisaka mokili bafingaka mokili bakoselaka mokili basalaka nyonso soki deja oza na nyonso tu na kati ya mutu na yo quel que soit problème ekoki koyela yo okomona yango munene te po kolobaki na mokili bakoselaka na bango kaka na mokili bafingaka kaka ata naza nanga kitoko bafinga na bango donc mutu nyonso to okutana na lisolo nanga soki likambo boye eyela yo deja na vie bakosela yo likambo moko osala te komona ngo grave te komona ngo fin du monde te tika kaka nzambe atambwisa mokili na ye parce que balobi vérité donc lokute ya mbango vérité ye malembe mais suka ekoma pe batu ba comprendre olobi batu bayebi ye mwana mwasi apesinga lisolo na Autriche alobi batu bayebi ndeko na ye ya mobali ndenge nini azalaka. Donc ma sœur esiko zali na nini na mboko zali wana nazongeli yo lisusu olobi batu bayebi ndeko na yo ya mobali ndenge nini azala calme batu nyonso tu pe oyo bokuta na likambo ya boye mama Bijou don alobi bozala calme parce que bakoselaka na bango kaka. Nazopesa lisusu conseil na bato oyo bovanda olobi tika na salela mwana mwasi wana lisolo tika na kosela ye lisolo bozwani bozwa keloko te parce que ata okoseli ye likambo okoseli likambo mais tellement lokola ye avandi na ndako na ye conscience na ye eza nango calme ayebiki asala yango te ata okosi esa eloko te botika kobebisa baréputation ya baninga avant koloba likambo ya mutu il faut ozala sûr et certain donc oya ndeko na biso ya mobali ye moko aza sûr et certain ki atikala kopesa ndeko na ye ya mwasi mbongo te eloko ezosala ye bongo kaka azolinga bato bamona ye danger mais ozolinga bato bamona yo danger na réputation ndeko na yo otiango danger soka mutu ti zala mutu ndeko réputation ya ndeko na yo ya mwasi otiango danger mpona yo obima danger ya nini parce que yo moko omiyebi. Mama Bijou don apesika conseil to luka kimia na mutu nyonso to linga kobebisa ba réputation ya batu pamba kaka te donc soki penza ndeko na yo olingaka ye jamais okoki ko étaler vie na ye libanda ezala asali yo problème okobomba donc balobi place bolingo ezalaka kimia ezalaka soko lingi ozala na ona kimia na mutu wana te kobebisa pe réputation na yete parce que aza mutu ya nzambe aza responsable alobi langa aza na bana na ye
pesa ye respect ndenge ye pe apesaka yo respect. Mama Bijou D'or na lingi bino mingi lelo lisolo ya lelo ezali kaka mbongo ya matanga epanza famille epanzana bambula na bambula famille moya bayokana ezali te parce que mwana na ya mobali alobaka ke apesa ndeko na ye ya mwasi mbongo akende kokunda noko na bango et puis ndeko na ye ya mwasi alia mbongo. Entre parenthèses, parce que Mama Bijou D'or ayebi makambo na te men alobi ke esika bolingo ezali donc okoki ko etale via ndeko na yo libanda te boluka kimia. Mbote na mutu nyonso to ya landi lisolo nanga ezalaki nango kaka mwa lisolo moko boye esalamaka nango trop. Donc Mama Bijou D'or ka nde na lobaka oza na lisolo apesanga pesa Mama Bijou D'or na obeta oka ndenge yo kolinga. Mbote na babone na nga na linga bino mingi na ndenge bo confiaka nga na ndenge bo sabona na Bidor TV. Mbote na batu nyonso to bayebi Bijou D'or. Nayebi ke bo pesa nga lisusu masolo na bino pona na beta. Merci na mama na biso avandi na Autriche na lisolo kitoko pesinga. Mama Bijou D'or kande na lobara lisolo Mama Bijou D'or ekokana na ya baninga men. Na lobara ke original ezalaka copie pe ezalaka. Donc lisolo na yo ekoki kokokana na ya ye. Mais ya véritable nango euti nango na Autriche et puis ya véritable nango Mama Bijou D'or ayebi esika nini ebimeli. Donc bobetisa na bino mabakute mutu donc ndenge nazalaka so na beti lisolo abeteli intel azongisi boyebo. Et ça la bino boye mingi te parce que Mama Bijou D'or na sina yebisa bino vérité ezalaka moko et puis na sina yebisa bino lisolo ya solo lisolo ya original ezalaka et puis copie nango ezalaka. Na lingi bino mingi bozala wana toujours na Bidor TV bozala jamais d'ici kimia la mutu nyonso tout parce que Mama Bijou D'or na lobi ke à part ça biso so tout ozali famille biso so tout ozali bana ya tata nzambe. Donc kimia la mutu nyonso tout bye à la prochaine.